Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Domacha ewendabo labe musibitotina amwene limengo kongoliwa itoinywa mokenyami itoinywa lolikolo omaoli mengofine Mokengami Ilemi Domacha ewendabo labe musibitotina amwene limengo kongoliwa itoinywa mokenyami. Voilà, bonjour, bonsoir. Nangonga Oyobino Bozolanda. Émission Nabiso ya Mokolo Mwalelo, la découverte na kata Koulimedia télévision. Émission nanga, émission na yo, émission Nabiso nyonso ba oyo to lukaka to découvrir to yeba Congo Nabiso ça tellement monene. La fois passée bon mona ki tozaki bon na shit wa Kenya lelo kaka nde na ebisa kibino kisangani eza na 6 communes wana to kotambola bongo na commune nyonso poto yeba commune ngo ba difficulté nini bazana ngo problème nini bango bazana ngo yambo ya ko bande émission nanga na pesi bongo mbote na papa Thierry Vita maman Françoise Vita toujours force na pesi mbote na gloire liombe oyo yambaki biso bongo na kati ya mboka na Kisangani kitoko makasi ka ndemo bango baloba siloka na bango Kisangani inapita Bulaya. Voilà, je suis où à Kisangani, je suis bongo na kati ya commune ya Kisangani. Voilà, babenga ka yango kobenga non commune oyo commune Kisangani quartier Ilembili. Voilà, on va parler avec le monsieur Toyeba quartier oyo ezape na shit nango ya kitoko ya Wagenya. La fois passée vous avez vu ndenge na zwaki bongo bilili ya shit Wagenya lelo tozape na kati parce que shit Wagenya za bongo na kati ya commune ya Kisangani toko so la pena bai commune ya ville ya Kisangani Toyeba difficulté ni bazana ngo ba sepeli kaka ba fanda na pe koto yo est-ce que bango ba vivre ni bazana lotiliki est-ce que bazana mai ya régie désolé kaka difficulté ni bazana ngo est-ce que bazana bac 10 ans ce qui problème est-ce que fait ba songa kaka na kati ya ville ko bazwa secours je sais pas na kosola na yembo te papa mbote na sepeli komona yo pe merci mingi na kati ya émission na biso ya découverte na kati ya Koulimedia télévision tolingi to eba kombo na yo kombo na ngai mbese Lisa Isakai. Papa Lisa Isakai oza bongo na kati ya commune oyo obotami na Kisangani botami awa na Kisangani na koli pe na Kisangani obotami na Kisangani okoli pe na Kisangani commune oyo eza na kati ya Kisangani commune ya Kisangani difficulté ni bozana en tout cas na sepeli motuna na yo na commune Kisangani toza difficulté monene ya yambo nzela ebebi ya mibale toza pe na mai te
ya misato toza na courant te et yango toza ma difficulté monene ko vivre kandeni courant ça te bolanda information ndeni bon tolanda information tango sali soki osali panneau ezi moto ocharge radio nde tolandi information bongo sikoyo papa na ndenge olobi ke mai eza te komelaka mai oyo ya siki oyo ya ebale bon mai mosusu komelaka yango eza mai oyo tokende voilà ndenge olobi ke boza na badifficulté ebele siko batissant moi zingazinga mposa na pembe mpona moi naza mwa mosika na yo papa boza na mwa hôpital awa oswate soki kaka problème urgence moko ya monene mokima kaka na centre ville non toza na centre de santé moko ezali ya penepene na biso eza ya paroisse Saint-Pierre ya bamaser ya catholique nde basali biso ya penepene na biso eza na bakisa mpe eza na kati batie mwa makila mwa ndambo mpona réserve mpona réserve batia siko koto eske bofotaka mpe badepute moko koto oyo mpe depute moko abima koto aka toza na depute moko aza mokenya ya kombo na ye simene wa simene papa simene wa simene eske azongaka mpe koto oyo atala no badifficulté oyo boza nango ya kozanga lotiliki na kozanga mai eske abetaka mpe tour bon nakoki koloba lokola ye ndeko ntango ayaka atalaka abwakaka miso na hôpital wana ntango abwaki miso na hôpital ayebisi bango ete nazotindela biso biloko ndenge tomonaki mpe atindaki biloko na hôpital me tosepelaki mpo tomonaki ye aza ndeko alingaki abosana bandeko na ye te ntango tomonaki biloko ye bamatela bakisi me tosepelaki mingi na ye ata soki ata élection mosusu eyei tokovote kaka mpo ye abosanaka bandeko donc bokovote ka mpona matela na bakiti ataki na hôpital mpona mai na courant bokovote ete bon tokovote mpo aza mwana mboka aza mogenya 100% nde yango tokovote sikoyo nangi nayeba bozovote papa simene wa simene wana ka mpo aza mogenya to mpe bovotaka bato botindaka bango na parlement mpo bayeba badifficulté oyo toza nango ke soki mpe tozangi ye mpe alobela biso parceke baoyo totindaka bango kuna bazalaka balobeli na biso tu comprends moi bazalaka balobeli na biso mais ntango lotiliki ezangi na mai ezangi nde bipai oyo papa simene wa simene wana ifale azonga ya kotela biso lotiliki atela biso mpe mai po ete bana bamela mai batala mpe tv en tout cas lokola olobi boye naza na kofélicité simene po soki tomoni difficulté monene tozalaki nango kuna mais ntango alobaki na parlement mpe batalaki yango alobi non il faut tosalisa bango bati pont kuna po pont wana eza koete bato ebele po ntango akala bato bazali kofuta wana 100 francs te 100 francs mpona kokata ma esika bato bazokasisa kaka na pont mais yango nde toza na esengo na ye po komona nano oyo asalelaki biso wana seke papa simasi wana ozonga lisusu mpo bana ya koto basengi mai na courant papa simene wa simene wana pourquoi babengaki monsieur le courant tandis que awa na mabele na ye moko courant eza te mais nakoki oloba boye soki babengaki monsieur le courant mpo ye akabolaki batransport commune nyonso mais abosani bino mais epai na biso toza na courant te abosanaki bino yokanabisa yo toza na courant na ile oyo afandaka courant eza kuna mais epai na biso courant esukaka nde kuna kuna likolo bino koto bato ase boza na droit courant te toza na courant te boza na droit nango te mais toza na droit mais babosani voilà c'est une façon ya otumola okanga mpo bimisa oyo eza na kati ya michoko na papa simon na simon monsieur le courant ici les gens d'ici baza vraiment na besoin no makasi papa beta mwa tour tala mpe courant lotiliki ekosala bango mwa grand bien bapetio na omona bango zingazinga nanga se baota mwa tv esalaka mpe babien papa un mot de la fin mpona papa simon na simon mpe na baye nyonso oyo totielaka bango bavoi mona oyo ya suka okolobela bango nitala kamera mais nakoki koloba boye mpo bato wana toyelaka bango avoi badepute ebele bayaka epa boye mais bango bazalaka soki basi bazwi na bango babosani bisobayebi koto te soki tosalisaki bango mais na mbala oyo tosi tofunguli miso mpe tofunguli matoi mpona koloba ete ata soki oye na triko na yo ata soki oza na toza na pusa na yango po nga moko nani nasombaka triko nga mpe nasombaka nga songo naliaka mais ntango oyo koya kokosa biso na mwa tricot mwa 2000 francs mais ntango ozwi okosani kote biso nde yango toboyi bato motindo wana bayepa na biso toboyi bango voilà merci papa kaka ndenge naloba toujours maponomi eza bongo pembeni ezwaki koyingela kala mingi te maponomi ekoyingela bandeko na ngai bayi mboka bayi bakonzi na biso bobetaka mpe batour bipai oyo bafotaka bino batielaka bino bavoi bapusaka bino ete bokende liboso na parlement bango mpe baza bongo na bosenga na bino ete boyingela bango bobetela bango mpe tour po ete maponomi eyingeli kala mingi te moi et monsieur Gloire Liombe on va faire un tour toyeba quartier oyo na kati ya commune ya Kisangani
baza na bosenga nini tokotambola na ye longo toyeba tomeka mpe kointerpele mpe bayi mosusu soki mpe toyoka mpe bapoint de vue na bango eza nini en route. Voilà, je suis dans les quartiers et la découverte. Kaka ndenge na ebisaki bino, donc toko découvrir quartier oyo, to décortiquer ango, to yeba eza ndenge nini. Voilà, je suis à ma province. Je suis à ma province, je suis à Kisangani, toko tambola na bino, to yeba quartier oyo. Ndenge bozo mona boye. Bana kuna bipai nyonso bandeko na ngai. To luka to yeba bandeko mususu pe baza zinga zinga. Voilà. Il aime bien. Au quartier, il aime bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous avoir l'école Betila Mbisoli sur la côte Koli Kotoyo, Botami Kotoyo, Koli Kotoyo? Activité vraiment de difficulté ni bozana au côté difficulté au concernant beaucoup toyo ils a surtout makambo ya soins médical donc on va hôpitaux ils appellent ça mingi souvent est-ce que vous votez pas député donc voter ba député ngambo basala moi œuvre mais ndambo vraiment basala est-ce que oyo pesa kaka na kata Kisangani to za moi village mo ah ils ont déjà na kata Kisangani to za village eza village que eza quartier oh na eza na kata commune ah eza na kata commune na Makiso commune na Kisangani donc Makiso ah, okay. mais déjà besoin na kati ya ville parce que Makiso eza neti Gombe na ndinga bakini mais siko donc commune là papa souffle biso abike commune Kisangani eza commune na Makiso te commune Kisangani mais besoin pembeni ya Makiso parce que Makiso eza kasima na bino awa mais siko ndenge nini quartier oyo kozanga kala monene eza problème ya kotala puis selon ba docteur vraiment ba tokosala aide wana vraiment bazate ba tosala aide wana bazate bon tala caméra na ngali boso loko nyoko singa na bakonza mboka loko na ko singa na bakonza mboka awa po basali la biso na commune na biso ya Kisangani eza problème moko tozotala awa surtout tozotala la université na miso sanga awa tokotala pe problème il y a soins nini hôpital vraiment munene isate donc comme chose na kanisi bande ko ça va compléter yango. Voilà, merci papa. Na moni ndeko mususu aza mopanzi. Bonjour papa. Bonjour, comment on a bengami na Kamse. Papa Kamsi, voilà. Boye toza na ba docteur na ya ba Kenya. Tellement ya za mo que ba historique était awa. Toza na ba docteur, toza na ba tebele. Merci pour ba tunyo so bazo lela ki toza na ba hôpital. Toza na marque hôpital pour hôpital les aides. Toza na hôpital moko o ibani na commune à Kisangani. Na biso eza wana ya basango pe yango nde tosalela bango par jour soki kobota soki malade yango tomemaka bango tokokotika. Est-ce que vous avez un bac de sang, makila que vous avez un makila, vous avez une ambulance na commune que ce qui problème est que ambulance moko ye subino. Le baba benga ngone na hôpital général awa vraiment c'est ça. Mon nungu peut tamboli babi na ville mobimba Kisangani vous avez na décordia. C'est solo. Donc Kisangani eza si commis troisième province na kata République démocratique du Congo eza na décordia. Oui. Et la caméra senga ba konzelo yoko senga ba. Tosengi au secours na liboso ba hôpital ya misala pe continuer yango nde donc misala nde tambisaka mboka po tokende liboso nde eloko ya yambo wana. Merci papa. En tout cas ba lobby était misala nde etambisaka mboka ekende liboso. Là je dirais merci à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras tokotambola na ye toyeba nazo senga bana boyana ba petit na boyana na linga bino trop boyana mais c'est pas couple la base boyana na la pezoka boyembela.
C'est bon. Dina konani we. Aimé, basi we. Anita, basi we. Nema. Oh là là, ouais. Amalie et toi? Ouais, Dan. Zili, basi we kuya. Oui, merci. Oh, moi aussi, je m'appelle Dieu merci Mbokani. En tout cas, monsieur Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani qui parle. Oui, vas-y, dis-moi qu'on a les couilles. De cette émission, je dis merci à M. Gloire Liombe qui était derrière ces belles et beaux caméras. Merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita, toujours force. Merci à tous les amis d'abord mondial. Là, je vois Papa Thierry Manzete, Cisco Kamba. Ah, vous êtes tellement nombreux. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Au revoir, Kouli Média Télévision, la découverte. Toujours, moi et vous. À la prochaine. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kouli Média TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.